Ce n'est pas du tout facile, mais il faut s'habituer parce que ça destin dans bien qui est la bongo. Voilà ma biso awa wuti le libongo. Awa so ma biloko en tout cas donc il a vraiment des difficultés, Elle vient nous présenter ce qu'elle vient d'acheter dans le marché kuna bomuna. Donc continuer émission à biso en tout cas il y a bien un des serviteurs belon kola mabeka triple option. Ozomona mwa so na kiti na vélo. Kiti alors kinde et puis bandi kono mususu handicapé pour à présenter. C'est vraiment une personne avec handicap. Tambola vraiment donc il a C. Bozomona. Masi bozomona ba image on a toujours là. Comment on a maï. Maï. Ah comment on peut libanga wezayo wana eza donc naza pena ndoi pena nde ya mama maimbala. Maimbala. OK. On a libanga peza bien avec ezayo. Weza maman Caro. Et il y a des handicapés à Zana le beaucoup moins que le colomon comme tant qu'il y a ça comme ça là naé. Monsieur le handicapé, il y a aux hommes dans la centre handicapé. Il y a moi la biso et si 85 cas d'âge, c'est vraiment beaucoup. Oh, c'est une caméra pour tout vous toi. Pour la maison la biso a BK TV toi complet. Moi c'est ma micro. Moi c'est ma caméra. Je vous c'est ma micro. Moi c'est ma caméra. L'autre Oliani na o someli biso lelo awa. Maman Maïmona Mbala Marie. Bon, pour l'anniversaire, merci pour l'anniversaire maman Maïmona Mbala. D'abord, on a souhaité le joyeux anniversaire. Tolia lelo, Mbisa Ukauka, Totana Limbondo, na kwanga ya bateke oyo, na Soso, et puis na Thompson. Dès lelo, pour la fête ya maman anniversaire net, des blocs tout sont bien wana, tout zulamba pour tout ces plats. Na fufupe, nyoskande bozomona wana ifandi. Vraiment. Na souffri makasi. Pona kotika ndako tiko koma na libongo na srabake banzela mabe na kititi na ngulumi vraiment kaka pona mama na to se sacrifier kaka pona bolingo wana bolingo ezipaka ata pasi nyoso nino usala Sylvie na natonga wana posa bolingo Bamelike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane Mama baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Mbote na bien tout bandaka émission Oyo parlons les handicapés et cette émission c'est seule émission na YouTube Oyo to valoriser ka personne avec handicap à RDC particulièrement na Kinshasa. Ah tout ça na Funa, to na centre de handicapé à Funa. Pourquoi? Parce que les journée spéciale. Oyo bongo maman Noëlla Manzambi ani a honorer maman naé. Maman Noëlla Manzambi za maman Oyo astonami maman Sylvie Mode. Et ça, maman, a toujours proche na biso vraiment na Italie Asbel suivi le cœur de handicapé.
Alors, le lot, c'est bien qu'il bongo que a fêté anniversaire maman a aussi bon 85 ans. 85 ans maman Maïmon Nambala Marie, maman Maïmon Nambala Marie a aussi 85 ans maman Oyo a boti maman Noëlla Manzambi. De a c'est là qui bongo a fêté ensemble les handicapés parce que y a sa personne Oyo, il soutient toujours maman Sylvie à travers les handicapés. Donc c'est-à-dire que à ça va donner mingi, à ça va donner mingi pour soutenir les handicapés à travers maman Sylvie. Yango le tout ça a cet handicapé à 5 ans qui maman Sylvie sur le moyen aux ala. Bah fêter anniversaire maman Maïmona Mbala Marie 85 ans naïe vraiment ils est belé 85 ans c'est belé bah fêter un centre handicapé ensemble handicapé ba kolamba ba kolia ba komela ensemble na ba koko maman Maïmona Mbala Marie na bala maman Noëlla Manzambi nous avons un centre ensemble triple option nde tozwa ba image na biso to bandi awa to ke na ba na centre to sala wenze e ba ko lamba ne to ko lia ensemble to ko fêter 85 ans maman Maïmona Mbala vraiment joyeux anniversaire maman Maïmona Mbala place aux alines nzambi abatela yo o ça 150 ta 170 o ko sango na âge no comme vraiment âge moko mingi ba komi yango te mingi bozaki na bambo botamaki batika ki yo ba keke mais yo toujours conscient nzambi abatela yo pe abatela so mwana yo maman Noëlla Manzambi oyo a penser pour handicapé moko malo alors to passer journée moko spécial le moko spécial ensemble na libota ya maman Noëlla Manzambi ensemble na handicapé ya centre Funa. Bonjour. Bonne nuit, maman. Bonjour, ma Sylvie. Je ne trouvais pas bien dans la centre. Pour maman, comme maman Noëlla Manzambi. Maman Bautier, pour nous, il y a la Suisse, maman Noëlla Manzambi. Maman Bautier, elle a fêté anniversaire, elle a 85 ans. Et maman, elle a fait là qui, tout le temps ensemble, elle a dit nous, à la centre, elle a devenu sur un dame à avoir. Pour fêter ensemble, 85 ans, maman Noëlla Manzambi. Maman Bautier. Oui, maman Maïmona Mbala Marie. Il y a quelque chose, tout peut s'abîmer pour passer mon journée, madame, ensemble, Nabino. On va aller saluer le téléphone. Bonjour. Merci. Ndebongo, j'ai tout na centre Funa. Ndé to baki ne bande l'émission biso toye awa. Dans centre maman Noëlla Manzambi à soeur de maman Sylvie que 85 ans maman Maïmona Mbala Marie to fait tant en centre le monde maman na biso baza awa na bana quelques bana ndamburu c'est 3 ou 4 personnes bakoza awa maman pour te va fêter 85 ans maman Maïmona malam maman je pense que enveloppe watindi yangwana pour na bino mo ndenge nini na acte mo ba poser ko ya fêter anniversaire awa kata centre bon to moni to sepeli na likambo mama Sylvie nde asalaka na kati ya association na biso lelo ezali moko anniversaire tozo sala oyo ekoki na biso kosala na kolandisa na ndenge oyo atindaki yango tozo sala oyo o mama Sylvie alobaki na biso tosala yango tozo sala. D'accord, je pense bien maman Sylvie au atinda qui va ça la recette. Je pense na lubu au spécial borosel la baronini au borosel pelango lelo journal lelo. Journal lelo to lamba limbondo to lamba soso to tumba pe Thompson to mela pe eloko to sengai to mela mususu mela ka bière mususu mela ka sucre to sala yango penza na sikoyo to lingina no to bongama pona ko okene ko somba nano biloko d'accord maka mususima to somba no biloko poto banana ko lamba atako to za mo areta mais to ko sala kaka. D'accord, je pense bien que maman Charlotte a lobby, maman Charlotte, toi aussi déjà ça paraît déjà toi qui ne marché, toi image tu vas coller, mais c'est pas ce qui s'est passé. Nous avons en image tu peux si merci maman Noëlla Manzambi initiative aujourd'hui, la considération au ça vraiment à travers ma biso na Centre Funa, toi avancer quoi que ne
Asa o filmenga. Kolongole longina ngate, tshela nga yebo filme. Tja. Filme o mona ngana fu. Na san. Zapenga. Yo ngati yo. Tshela nga ibi. Ah. Vete na zoni sisi. Bongo, vai kusimamisi. Logo baolamba mali mundu kwa kati kwa anniversaire mama Imuna Mbala Marie c'est ça que ma casse ya toeti awa le c'est pas facile et ma pour parce que les actes na mama ninga c'est que ta c'est là moto c'est là et nous sommes en discours ah le bon c'est pas facile trop loin vraiment trop le fait fatigué la toute trois la boulot ça fait que modèle avec maman nous là manzambi que pour ça et le kona avec madame c'est sacrifier ma casse c'est bon ouais tout le monde que maman biso tout à l'heure pondo monsieur bazali bakana c'est déjà bientôt ba comme déjà awa pour tout bana fête na biso au boto ko fête anniversaire ya maman Maïmona Mbala Marie au bongo 85 ans d'âge maman aboti maman Noëlla Manzambi et l'initiative ya Zwaki ya ko sunga vraiment bon handicapé ba fêter fête ensemble na libota na ye bandeko tous ba ko déjà awa to mona bango to temps ba kombo na bango peut-être pour l'image mais c'est un point de biso et nous avons battu le biso Maïmona a aussi vraiment 85 ans d'âge pour l'initiative basée il faut fêter ensemble handicapé et personnellement mon donné sauté beaucoup de handicapés beaucoup de handicapés ont une opportunité handicapés ont une valeur handicapés mais toutefois les autres comment les handicapés baso balambaka et to fêter na bango bongo ensemble. Weza maman Caro et les handicapés azana le beaucoup moko le kolomoko mais ta ki asaka musala na ye le kumu donc fêter les journée ya maman na biso Maïmona Mbala Marie tu vois handicapé sorti nyonso tozana bango awa
Toi, avancer toujours dans le journal spécial, il y a Lelo. Au bout de fêter 85 ans, maman Maïmona, Mbala, Marie. Tu peux symboliser d'abord na maman Nabiso, où elle a toujours Nabiso. Maman Sylvie, le Kébon handicapé. À travers la chaîne des opportunités, on a Sabino, image autour la Sabino et Bandekino Souka. Il y a émission où tu peux symboliser mingi, na maman Ariette Kimbela. Azama tete azabon de ko mama Noela Mazambi yaza azama matete mama Ariette Kimbela mama Swaminu Alpha PCP Mbote place azali mama Swaminu Alpha Mbote place azali Normandie na France tu peux Mbote place Ozaline mama Annie Mayela na Suisse PCP Mbote vraiment place azali bandeko oyo baza bongo ya mama Noela Mazambi tobi ke mama Maïmona azana bakoko bakokololo azana bana ebele alors moya kotanga bongo surtout awa vraiment ezalité et après je pense déjà que d'autres personnes déjà famille ya mama Noela Mazambi baza déjà anabiso na centre Afuna pour te fêter vraiment journée spéciale ya mama Maïmona Marimbala pesimbote makasi na Nicole Maboko Bank moi na Suisse place za kuna vraiment mbota ma Nicole Maboko Bank moi na Suisse toza kayo mère maman Nicole toza kayo moi brandenge za la kaka tozolia te tolia to sepela général Beka sepela Rode BZ fils de l'homme à sepela vraiment ça vraiment malamu bongo maman Nicole Maboko Bank moi na Suisse vraiment le banga wana uti musika uti vraiment musika yo to bi toujours à Jana centre Funa ensemble na bande ko maman Noela Mazambi je pense bien va se présenter va se présenter bana o mama Maïmona bande ko ba mama Maïmona bazaja a biso pina s'entraîner tous avons ensemble papa Mbote papa bonne santé oui ça va tout mon père les amis biso na centre Funa je pense que na maman Noela c'est que c'est passé oui maman yebseki biso nyonso et pas maman Maïmona yoza quantième et pas maman Maïmona donc naza koko na ye donc parmi ba koko nga naza koko ne ya mibale OK 85 c'est belé oui ça va ils est belé et là facilité kokoma na bambula wana on va te saper comment la bino pina initiative aux familles qui ba ko fêter na handicapé na centre au moins qui ont déni oui na sepeleki nango parce que baza batu lokola biso donc tongo zo ko za na bango ezalaka pe bien makasi na miso nzambe. Merci beaucoup. Comment vous pouvez citer? Comment on a maï. Maï. Comment on peut banga ozayo? Donc on a besoin d'oï penande ya maman Maïmbala. Maïmbala. OK. On a moli banga pesa. Bien vous que zayo maman ozayo. Maman ya biso dans les campagnes koto e be kanya so koto pa maman. Maman Mbote. Mbote papa. On se présenter et pas maman Maïmona oza kokoto mwana. Ngana zali mwana ya mama Maimbola mwana ya mama Maïmona mbala ngana zali 5e na ye. Ngande nalandi mama Eugénie Manzambi. Ah bon, ah vraiment. Je fais seulement 85 ans vraiment toujours à biso. Toujours à biso. To sepeli vraiment kola olamkeza biti de te po ko 85 ans eza ba jeté. Yango to pesi ma merci. Vraiment l'initiative vraiment Noela Mansa mazo initiative pour fêter na handicapé et ça qu'on dégagne c'est pas donc to manchanga c'est un peu compliqué. Bon na sepeli la ki ko fêter na handicapé ça malade. Vraiment. To continuer mission biso toujours toza awa na kata centre to lobby. Tu veux koko déjà awa na maman maman Maïmona a déjà toujours avancé une émission jusqu'à ce que tu fêter 85 ans. Il y a Marie Maïmona. Tu as avancé la triple option. Ouais, il y a déjà entré à maman Monique à souffrir, à souffrir ma casse place à outil. Tu outil du bon goût. Vraiment souffrir ma casse à Banzela, de tamboli wana vraiment.
c'est pas facile handicapé à temps na ba condition de tambo na wana to bika za Kinshasa na Kinshasa handicapé vraiment tambo na ye c'est difficile ta sunga ye mais là comme poto te pour poto bino nous avons opportunité de sunga bino mabino ya vous avez un privilège moko mais na Kinshasa vraiment c'est très difficile très difficile qu'un handicapé azala aider juste ceux qui moi moko sungete c'est difficile que nous soit sunga et tout le monde l'initiative au moment où la Manzambi a joué qui vraiment il y a pouvoir et puis la cinéma dans ce moment comme les handicapés ba salaka on sali marché yemoko puis bandere ba kolamba et to kolia pas d'autres personnes ba minimizaka ba pas minga handicapé mais les autres au moins ndenge bazaka le beau spécial vraiment le bloc ba même sur mon commande là Mon abîme encore, mon abîme sonne en zo qui t'en a vélo, ma Monique en tout cas. Vivre avec handicap, ce n'est pas du tout facile, mais il faut s'habituer parce que ça destin dans ça bien tenga qui est à la bongo. Voilà ma biso a outi le libongo, a outi sama biloko en tout cas qui elle a vraiment des difficultés. Elle vient nous présenter ce qu'elle vient d'acheter dans le marché kuna, le monde. Je continue émission à biso en tout cas ils a bien un des serviteurs, ben on ma beka triple option. Aux hommes on a besoin qui tient vélo. Qui tire au kinde et puis on handicapé pour présenter. C'est vraiment une personne avec handicap. Tambola vraiment donc il a c'est bozomona. Masi bozomona ba image on a toujours là. On est là avec Rodrigue Bouzito bozomona. Alors tambola malé malembe. Alors que type bandeko na handicapé pour présenter bango biloko oyo awuti kosomba. Donc merci beaucoup, on est ensemble pour vous servir. Pour contacter Abisoka numéro on a plus 243 81 198 0914. On a besoin d'un ingénieur BK en personne. Bino besoin de dédicace non pas dédié bino. Vous avez jamais laissé. Maman Nathalie Sombo. Mère Nabiso Anne-Marie. En tout cas vous avez béni Maman Noëlla Manzambi. Maman Lisa Adelaine mes condoléances nayo. Donc vous êtes vraiment nombreux. ML les chanceliers. La médine États-Unis Nice Baïsiri. Toi avancer toujours dans le journée sur les lots, tous déjà ensemble. Ah déjà maman, le balam balelo, auto fêté dans déjà tout le monde déjà passé des messages. Net outil Wenze, toye, tout le monde maman Monique a souffert fort. C'est comme Ananda vous avez facilité. Donc c'est un peu ça. Je pense bien le balam basombi moi déjà à présenter biso le basombi ni to les lots ensemble na famille maman maman Noëlla Manzambi au biso à dans centre et ensemble. Toko fete na bango awa na funa centre funa. Calma mais moto tu. Pour rappeler Bishop Bloc son bipé ensemble là pour fêter l'anniversaire maman Maïmona Mbala. L'autre lien ni na son bishop de awa. Maman Maïmona Mbala Marie. Bon, pour l'anniversaire, merci pour l'anniversaire maman Maïmona Mbala. D'abord, on a souhaité le joyeux anniversaire. Tolia Lelo, Mbisa Uka Uka.
mbisa ukauka totia na limbondo na kwanga ya bateke oyo na soso epuna Thompson nde lelo pona fête ya mama anniversaire na de biloko tosombi yango wana tozolamba po tosepela na fufu pe nyonso kande bozomona wana efandi vraiment na sufri makasi pona kotika ndako ti kokoma na libongo na srabake banzela mabe na kititi na ngulumi vraiment kaka pona mama na to se sacrifier kaka pona bolingo wana bolingo ezipaka ata pasi nyonso nini osalaka po bolingo ezali vraiment limbondo le sait que ezala mystique hein limbondo wana vraiment kaka nde bozomona mbisi wana tokotie koza mabaku tokotie musapi botutalika na libaku nde biso tolobaka libaku misu ne ezala ya kosakana te nyonso wana eza bato ya makolo te baolamba biso kaka bandikape bato bamona go bandikape basala elo te obala handikape osala na ndako ni olamba botala sikoyo ndenge bandikape baolamba mama kuna azotuta handikape mama azosala kuna do nyonso kaka bandikape mutu amakolo aza te bato nyonso baomona biso bayebaki handikape aza utile so ozwi mwasi handikape konéglige ete tu gu nyonso okuta eloko moko akozanga eza te bon bato balobaki biloko bahandikape eza nango gute eza kitoko te oyosa bango nini falo bosala repa mwa makasi awa namona déjà nayebi te ntina azoloba boye mutu nyonso oyo alia mosapi handikape azalaka jamais desi handikape handikape somo tozanga nde makolo me nyonso toza nango peut-être ozalaki na proposition ozwa handikape obala handikape kotika ete meka nanu omona handicapé azala nyonso handicapé asala nyonso je pense bien tomonaki mama Emilia erayaki na Kinshasa awa azalaki liboko handicapé je vous dis eloko alobaki na suka ebika ye moko abaki na lie na senti ke bandeko balamba lepe musaka na nyama zamba vraiment le pe tolia soso lumbondo tolia soso tolia Thompson tolia kwanga donc il y a somo alors yo posa posa handicapé alamba asa geste boy pona yo na kombo na yo na honneur na yo yaka baza pona biso nyonso baza pona bino ko hésiter te parce que yo négliger ka musika o critiquer musika yaka pene mona tala meka c'est moi que simbi te osani okei c'est moi simbi okotika a lebi ke ko simba pe kotika Mama na Sylvie amona kabiso nde tozosala nde tozolamba po eza lukaki yango tozosala eza kamuna yo na Manoela Manzambi Manzambi omona biso esi bozali tina mo soki tozala poso ya omona pe biso boye so tomona yo tolamba tolia pe sikamo tozala malamu bon mama bon kolemba nini bolamba kokobongisa biloko te mama karo yana sokangona chama ya moto mama Valentine loba mais moi na tisba la moto S'abonner à la grâce divine.
que si 85 cas d'âge, c'est vraiment beaucoup. Alors, si tu as un produit pour toi, pour la maison, la mission a bien quand tu as compris. Moi, c'est ma micro, moi, c'est ma caméra, c'est ma micro, moi, c'est ma caméra, Moïse de la presse, c'est ma micro, et moi, c'est ma caméra, Martin Ken, c'est ma micro. Donc, c'est ça pour moi, donc, je vais m'installer de tout pour parce que là, sauf que moi c'est la fille, elle est vraiment malade. Moi c'est la fille, elle est malade. Elle est malade, elle est malade. Dans la centre, il y a Funa. Elle est bien de la première vie. Moi c'est le cas. Moi c'est le but de la vie. Moi c'est la vie que ça mène à mon mère, ce n'est pas grave. Et il était donc tu vois, je vais présenter mes condoléances dans le moment où je suis à Bénin. Je vais vous dire que mes condoléances de la part de Sylvie Keba, mes condoléances. Ambassadeur Jean-Pierre, moi c'est pas lui qui est ambassadeur Jean-Pierre comme les autres chroniqueurs. Ambassadeur Jean-Pierre qui est ensemble. Aujourd'hui, je suis un chroniqueur. Je vais le battre parce que moi je ne vais pas le faire. Autant la visite de partout aux endroits pour continuer la chaîne et puis Sylvie Keba pour faire vous avez plateforme déjà complète, vous avez des partout, vous avez fait des mariages, vous avez fait des anniversaires, vous avez ma collation, vous avez ma dame, vous avez ma fille, vous avez ma date, vous avez ma imo. Vous contactez les gens de chez Zana, affiché pour nasser, on a liste des 43, 80, 100 métiers, et on est 54. Donc vous en avez une personne. Les membres de l'organisation sont affichés dans la c'est la famille, même chose des consommateurs. Le tas de faire la société. Et puis ça va plus moi, on doit répondre à l'idée pour la cité, nous se cacher. Nous sommes à disposition de constat de salaire. Comme la pièce, on a su, on va peut-être de moi, c'est comme pour des salariés. Donc on dit malé, donc on dit ça, c'est que les banques, on est ensemble. Quand on est ensemble, on a bis au poids. On est ensemble. On est vraiment ensemble, on est vraiment ensemble, on est bien. Damaris, petite sœur propre, on est ministre, on le baraté. Plamedi, petite sœur propre, partie des États-Unis. Boss, Simon le Barachou. Nathalie, maman Patience. On dit que vous êtes tenus des problèmes. On a su que nous avons la question pour l'émission. Après, merci. Damaris, la grâce divine, la chaîne qui édifie. D'accord, mais on a rien à dire. Elle a bien fort. Elle dit ce que ça me fait. Basala sala biso moi. Dossier. Maman Bomimbo Abonnez-vous massivement, bandeko na ngai à la chaîne qui édifie les filles. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement, bandeko na ngai à la chaîne qui édifie les filles. Oh soir de formation. La grâce divine. Oh lo 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 lo. La grâce divine. Aïe.
va po 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 saka po 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 zaka bebo olingi ko yekola elubu s'abonner à la grâce divine TV yo lingyo kozala à la page s'abonner à la grâce divine TV oh la grâce divine TV abonnez-vous massivement bande konangaye à la chaîne Lady Fille. Alors, nous sommes presque vraiment à la fin de notre émission. Toza awa na oeta libongo elubu spécial à l'occasion anniversaire maman Maïmona Mbala Marie au bon aussi 85 ans d'âge. Moi na mon corps maman Noëlla Manzambi a qui vraiment handicapé c'est là surprise ba fêter ensemble handicapé na satra funa ba lambi awa ba lambi limbondo ba lambi soso Thomson. Donc vraiment biloko eza ebele ne tozo mela awa tozo mela et c'est vraiment eza mitema et maman biso ya Centrafuna. Alors pour avancer je salue papa Pichoulouye berger papa Pichoulouye papa Pichoulouye yo teka mingi vraiment kata groupe ya WhatsApp ya maman Sylvie Luke ba handicapé papa Pichoulouye na pesi mbo de place aux ali ne maman to baraka et bien que les bangs komi so zindeke et le repela quelque part wana papa Pichou lui na pension mbote vraiment place aux alliés Maboko Bank maman Nicole Maboko Bank na Suisse maman Nicole yo za Maboko Bank te Leli sabiso petit ata ceux qui monogramme Leli soit ata ceux qui peut Wester Leli et ça so bien Maboko Bank Leli ça ça dit que maman Maboko Bank penza Leli si et si mi papa Pichou lui na bi que ceux qui monogramme Leli et rosa na peut-être ya s'appelle vraiment la batunyo surtout au bastoni maman Sylvie Luke, maman Noëlla Manzambi spécial à l'occasion anniversaire vraiment maman Waboti maman Maïmona. Tu peux juste mbote maman Ariette Kimbela. Azar na kina matete, azan de ko maman Noëlla Maïmona. Vous comprendre la place ba lambe. Maman poussière ezala nango. Maman Ariette, maman Swaminou Alpha na France, na yemoko Normandie na France toujours. Tu peux se nombote maman Anne Mayela. Maman Annie Mayela na Suisse kuna pe Loasani bino surtout na pesi bino mbote vraiment mbote maman Annie Mayela na pesi mbote na Suisse maman Loasani yebe pesi pe mbote place azali papa Pichou lui yo zanga toujours te traka yo to zanga sabino te vraiment na bolingo bozalango à travers ba handicapé bolingo bozalango bo contribuer ba handicapé mingi ba ba handicapé mi ba constat ba handicapé te mais biso awa na asbel ya ma civil ke bolingo ba handicapé hier constat ba handicapé hier va ba handicapé yango to avancer toujours na beka wa to avancer déjà demande d'aller mbondo donc dans une table déjà bientôt dans quelques minutes to koza na table et longo na ba maman na biso handicapé na ba ndeko maman Noëlla Manzambi oyo baza awa ba ekotala ndenge bandebe ba lambaka awa na Centrafuna na pesi mbote mina maman Blandi Machanga maman na ngai maman Blandi Machanga pesi mbote place ali maman taraka yo mère Ronge maman na Germima na pesi mbote place aux ali maman Anne Marie Mbanza na Paris na pesi mbote place aux ali taraka yo maman Tété moi si papa ma passe en Allemagne maman Tété moi ça va ma passe en Allemagne maman langa mbote place aux ali vraiment dans un saté mbote langa et comme pas na yo maman j'ai tout Kinsala moi si papa André en Allemagne maman j'ai tout Kinsala moi ça pas entrer en Allemagne na pesi mbote mingi un clin d'œil à vous maman j'ai tout Kinsala moi ça pas André en Allemagne Dadi Pelani na Paris, na pesi mbote mingi vraiment place aux alliés. Maman lui c'est Adelaine, vraiment
encore plus mais ces condoléances de papa Nayo vraiment c'est ces condoléances maman à lui c'est Adolène hein nzamba papa maraka yine aza le seul consolateur à consoler pina liboto no mobimba na oyo biso liwa ya papa maman lui c'est Adolène mbote place aux alliés vraiment maman j'ai tout kinsala tara maman tété Julia na Paris na peso mbote Naomi na Belgique mbote sous ma casse Naomi na Belgique mbote ma casse pour zali tara bino boleka leka kaka Dedeline Mimbamba peso pe mbote place aux alliés vraiment bien nyonso tout pesa mbote voilà biso famille vous avez biso kati ya groupe ya WhatsApp yo ki ma dédicace ba encouragement ça biso bien moi ba conseil ça moi bien numéro na nga pose nga plus 243 pardon plus 243 82 45 45 579 plus 243 82 45 45 579 Alors, nous sommes arrivés presque à la fin. Il y a Journée Nabiso, malgré tout dans une table déjà. Tu es déjà bien préparé sur la table. Et ah, bon, madame Biso Bilo, quoi déjà ah, tout le monde intervient à Bango. Moi, il luba pour na hâte oh maman Noëlla Manzambi a posé. Puis les bottes à Noëlla Baza déjà ah, peut fêter ensemble na Bango. L'anniversaire il y a 85 ans d'âge. Et maman Imona Marie Mbala. Maman Charlotte, na hâte pour ça mettre le lieu un jour de passer le lieu mon yango ndengani. Na mon yango penza kitoko. Na mon yango kitoko, ils a bien to sepeli pour na anniversaire ya Maman Maimona oyo salemi o bakanisa Maman Sylvie hein akanisa kipe ke biso pe ba personne avec handicap otovanda kawa na kati ya sata ya funa otoza kati ya association ya Maman Sylvie to sepela na bandeko ya Maman Noëlla Manzambi esengo na biso nde yango wana o Maman Sylvie alobaki tozala kaka ndenge tozali alingi te centre mobimba hein poso to centre mobimba to kaki to kokate to sali ka Maman Sylvie alobaki na biso yango wana to kokisi. Merci. Maman, dans le journal de passer dans centre Awa depuis tant d'années bino na Atoma Noëlla a posé pour na beau fêter 85 ans d'âge maman naé mon ngondeni à 400 fona. En tout cas na commission tout d'abord Nzambe wa pesi biso souffle de vie yango wana na commission na sepeli na idée oyo lelo pe toza ko mona na bisike belé pona initiative oyo eleki koleka oyo ya 80 d'âge ya Maman Maimona na canal ya Maman Sylvie et salami bo en tout cas eza esengo makasi vraiment Nzambe abakisa boyebi abima pe mayebo na nzoto likolo ya bolamu oyo azosala pona biso bandeko na ye. Alors maman quand on a presque un sou cadeau bolambe biso de Tolia na occasion anniversaire 85 ans d'âge Maman Maimona Marie Mbada. De moi na yemo ko Maman Noëlla Manzambi ya sengi bo fêter au centre ya Funa asana bande ko ne ba awa yo mona ondengeni na sengi penza merci vraiment na sepeli makasi tant moto andimi a sepela na biso ba personne vivant avec handicap en tout cas Nzambe abaxile susu ya mingi a pambola isu mwana na ye to kozana sengo so to moni na pesi ma Sylvie Mbote na canal na ye nde to zomona ba Maman Maimona ba nani na ba Maman Maimona Manzambi Noëlla Manzambi to komona na bango na yoki esengo komona isu famille na ngai ke to lia na bango to fêter anniversaire na bango esika moko lokumu wana Nzambe kaka ezunge pa Nzambe ebele ah to ba ndeko Maman Noëlla Manzambi o ba ya sata funa pour te ba se ensemble ba handicapé lelo yi aba sata funa o mona to vivre yo moko na misu na yo bone ba lambi pe bientôt to relia déjà pour mingi ba handicapé pe ba considérer bonté lambe na bango pe yo moko vivre nyoso ça le bon, merci. Premièrement, vraiment, et ça linga bien. Comme on a ma maman a biso handicapé. Oyo, bazandeng moko na bisoté.
mingi na nzela to négligeaka bango tomonaka bango kaka so tomoni bango bazotambola na groupe bazokende kotambola ba maison mingi banégligeaka bango bamona bango baza bavaurien bayebi misala te donc baza incapable alors que lelo nga moko naye kovivre yango vraiment en live bamama batuti pondu bake bawenze balambi fufu donc na sepeli makasi donc nzambe asunga bango apesa bango lisusu oyo ezozanga bango. Merci. L'initiative au moment où la maison qui peut fêter awa l'anniversaire mama imona au coconario yo mona ngoni pe c'est le ngeni et ça linga vraiment et ça linga bien makasi cause na initiative au mama za kinango to sangana biso bato toza normal boy tozo tambola toza to makasi to sangana na ba mama na biso baza handicapé oyo bazalaka ya kovanda donc pour batambola fo batindika bango donc esali pena bien na initiative wana même nga moko na apprécier ngo makasi. Merci. Dédicace. Bon, dédicace premièrement na opesa dédicace na maman na nga Thérèse Makese en direct de Luanda. Et puis nazo pesa sous dédicace na petit frère na nga toujours en direct de Luanda Timba Makiadi et Masaki Pedro. Troisièmement so na bosani wa pe na sali lisumu na motema na ngai donc mangituka menaya falon donc je salue à passant. Merci. Alors maman yo toye à cette afuna au moins bande kono basi ne balamba ba handicapé pour vous fêter ensemble et salut ngeni ne remonter ba sai misala bango a mingi banigija bango. Na moni vema ba mama nga ba mwela ndenge basali en tout cas na sepeli et puis singa bien na sepeli vema na ndima kite mais lelo na ndimi tika nzambe apambola bino bokende liboso bozonga simate apesa mino makasi na suki na ngana. Nous sommes arrivés presque à la fin, il y a spécial Elubu pour l'anniversaire Maïmona Mbala Marie au bon moment maman Noëlla Mazambi donc initiative wana vraiment que ba handicapé va fêter ensemble na libota naye na biso toza awa batu ya équipe ya civile ke ba handicapé pour te balia ensemble mingi bon ngisha ba handicapé handicapé lamba kat bien te handicapé de connaître avec côté misoso ba mépriser ba handicapé na kolamba na bango mais je pense que témoignage aux familles ya maman Noëlla ba vivre ba moko live où c'est passé donc bien vous avez un poteau tu as besoin de fêter ensemble votre anniversaire car orphelinat quand hospitalité il y a aussi des sortes de handicapés ça présent pour nabino boya bo fêter ensemble na bango va de suite vous avez pour ça soutien pour les handicapés il y a ka autrement un plus na yo à travers maman civil qui ba azawana nyo sur ba handicapé je pense bientôt il y a ka soutien bino boya handicapé bo sunga bango na pe simbote mingi vraiment merci mingi na maman Noëlla Mazambi maman maman Sylvie qui est handicapée maman Motema merci parce que vous allez vraiment bien surtout dans émission Oyo et ça marque un plus pour nabino papa John maman Emilia oui bah yaki peut qu'on fêter ensemble na handicapé et ça rend bongo maman Emilia na lié bien handicapé qui goût de biscuit de ça peut avoir handicapé ensemble on la peut goût so pour ça vivre bien anniversaire na occasion ni vous visiter bango venez et n'hésitez pas bah vous avez un peu oyambayo na bon terme et puis vous en famille toujours bon prochain numéro merci triple option bye. Divine TV. Oh, la grâce divine TV.
vapo. La recette. S'abonner na Damaris, la grâce divine. Au monde a recette ya malunga et ya solo. Aïe, aïe, aïe. La grâce divine. La grâce divine. Damaris. Aïe. Kasivie nana tonya wana posa bolingo bamerike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi bakete wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka te boya ebele nganja na sila s'abonner boya ebele bobuka te to sengi bato ba s'abonner ya mingi